Biblio to kotanga. Bible que une femme entre les femmes de fils de prophète se présentèrent devant Élisée. Élisée oyaza musani na Nzambe. Un prophète le kola basakoli nyos. Bitumbo comme ko vivre. Oh na bele attention papa, diabète aussi la tête. Est-ce que diabète wana famille na bino babela diabète. Jacob azo poussa na liboso ya Isaac. Pour Isaac a pas molaye. Mais yoka Isaac malobazo bimisa. Que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel Dieu a béni. Mais ce sont des dettes spirituelles. Ils n'ont pas de dettes spiritualité. Oyozo mona papa zo kufa. Kote tata zo la kanyon bana basala kate. Mais tala Satan kajampemba. Kukufa ya tata batu bazobim. Pesa bisobana. Mais soki musala nzambo ya te. Soki mwasu oyo azanga ka kote akokende na likambo. Libino soki na consulter tata na ngai. Akokotisa nga lisusu na makambo ya complication koleka. Na banza bouti kolanda témoignage. Bien aimé, musalo zo muna wana uyoko muna ngopete. Wana lali na se. Yoko muna ngopete. Eza musala oyo ya to sali na ndako ya mutu. Ya bazo ben bolibi soki bo intervenir awote makamwe ko pepa. Ba déficient malade ou ezaya yote. Et tant qu'on comprend que zabanyong o ko sambela po futa yango victoire ko tali sam. Ba makambozo mona ba perte na babiloko ko bela ya ban. Ba mariage ko kufa, déception sur déception, makambo ebele. Ce n'est pas tout ça, mais ce sont des dettes spirituelles. Il faut tellement la prière, au comprendre que nga nazaya nzambe, nazaya batute et je ne peux pas être survivre na niveau au. Il faut makambozo soit katana. Faut nzamba tellement alongi sanga pour na kutana na réalité ya vinanga. Nous avons des réalités où il faut to kutana na yango. Le bonheur, la bénédiction, l'honneur, la grâce. Pourquoi? Parce que ezali partage na biso bana na Nzambe, il faut to tia. Bien-aimés dans le Seigneur, ezali oyabino prophète Dose Toussaint Mukelesia. Na tondi bino na bisika nyonso bozali. Na tondi bino na Allemagne, Bruxelles, États-Unis. Na tondi bino na Afrique du Sud, Congo, Brazzaville, Congo RDC. Na mboka nyonso ya mwana Afrika na zotonda bino. Malgré nazalaki te mikolo ebele. Lelo na sali effort na lekisa sango oyo na nzela ya etandoike. Na pesi bino mbote bisika bizwami bino. Nzambe ya lola apambola bino. Nzambe oyo asungaka bato apambola bino. Quel que soit ba problème oignon sozalaki na yango. Quel que soit makambo ebele zalaki kokanga yo. Quel que soit ba maladie moko na moko azalaki na yango. Quel que soit ba limite moko na moko azalaki ko vivre. Mais na banza koya ya prophète et peut-être pour na ko solutionner ko pesa kimia moko ou ezalaki ko zanga ko pesa solution moko ou ezalaki ko zanga au nom puissant de Jésus. Nazo senga bino bo kumba mitubisika bizwa mibino tomeka ko sala prière. Merci éternel Dieu de gloire. Merci le roi de rois. Na pamboli mama nyonso azolanda ngai. Na pamboli papa nyonso azolanda ngai. Na pamboli elenge mwana muke oya kolanda ngai. Que na nzela ya bateya oyo esimba kite esimba. Na nzela ya bateya oyo bisika problème ezalaki ekoma pete. Na nzela mateya oyo bisika mulili echaki moboko echaki source ya kobanda ko modire ko lakela nzamba paso la biloko wana. Victoire etalisama na kombo na Yesu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, kaka ndenge na utaki ko ebisa bino. Lelo na yeli bino na mwa thème moko muke. Oui, solo que les dettes spirituelles.
les dettes spirituelles. Le kola bapesi biso mwa minute ezali muke tokolekana bino na nzela ya kotanga Bible. Après j'assure que kozala na mutu moko kozala touché. J'assure que au travers maté ya lelo bisike simba kite ekosimba. J'assure que quel que soit ma problème, quel que soit bitumba moko na moko azua akutana na yango, mais na nzela ya prière ya lelo Nzambe akofongola. Na nzela prière ya lelo, quel que soit source sa maladie soukezala ki ndenge nini. Et outela par exemple na nyongo moko boye bakotisa yo soit yo moko okota sans le savoir, sans koyeba que tam nazo kota aw nako kangama lobi, soit bana nanga bako kangama, soit biloko nanga eko kangama. Mais je crois que au travers cette parole de Dieu eko fongola basinga banzela, eko fongola makambu ezala ki boucher dans les noms puissants de Jésus. Rabo shegra ya basanta. Ozozwa Bible na yo tozotanga Bible. Tozana mukanda ya 2 Rois chapitre 4e verset 1er au 7e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Bible Zoloba, une femme d'entre les femmes de fils de prophète cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi, femme? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases sur tous tes vasants et de vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Et quand tu seras rentré, tu fermeras la porte et sur toi et sur tes enfants. Tu verseras de tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle quitta et elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Elle lui présentait le vase et elle le versa. Bien-aimé, naza côté union so etokeite. Mais je dois vous parler quelque chose. Et là qu'on a zolo besanin les dettes spirituelles. C'est-à-dire banyongo oyo ya milimo. Banyongo oyo yebi na oyo yebite. Avant que la chose arrive dans le spirituel, un enfant de Dieu doit avoir une sensation. Parce que dans le monde de la spiritualité, tozana makambu oyo énormément il faut nzambe ayebisaka biso avant ekomaka. Et c'est pourquoi monaka basako les ali. C'est pourquoi monaka ba rêve ezali. C'est pourquoi monaka ba songe ezali. C'est pourquoi monaka zamba tchaba biloko oyo lokola ba élément accompagnateur ya mutu, lokola za création ya nzambe. Lokola za création ya nzambe, nzambe nda kelio atuna mukili pour atambwisa yo. Mais Dieu ne peut pas accepter que makambu oyo comme la kayo sans toutefois qu'il n'y ait pas de la vision, qu'il n'y ait pas de révélateur. Je parle des dettes spirituelles, bien-aimés dans le Seigneur. Et zana bat oyo bakangama, mais pas yebate bisikani ne bakangamela. Mususu akenda lelo ko luka voir même banganga ko lobake nakangama parce que papa la kelangai. Nakangama parce que na fanda na lopang moko ba mema mabela sabatambe na ngai ya munde sala ke nakangama. Nakangama pourquoi? Parce que ba yibela mba ya nzoto. Nzoka bongo te. Nzoka bongo te. Nzoka bongo te.
nzoka bongote nzoka ezana eloko moko ekanga yo et ramena yo quelque part et bandi ko tuta yo konika yo lokola banika kapondo lokola banika kama sangu po vina yo etikala vi moko ya pamba po vina yo etikala ya pamba banika yo lokola masangu otikala mutu moko sans valeur mutu asana tinga te ya ko présenter même quelque chose le bosso ya bato. Le dette spirituelle. Les dettes spirituelles. Maman, zolandanga wapi. Je ne sais pas koto kolandela ngai. Mais fongo la matoyo yoka. Parce que bele bakangama na makambo na zolo kana kondola. Na makambo na zolo kana yebisa bato. Bibli yoto utikotanga. Bible zolo que une femme entre les femmes de fils de prophète se présentèrent devant Élisée. Élisée oyaza musani na Nzambe. Un prophète le kola basakoli nyos. Moi ça zoyana milelo. Azoloba ke Élisée na biso. Mopali nangaza la ki kosalela Nzambe. Oyebi yango très bien. Azala ki kosalela Nzamba. Mais na kokufa ya mobali na ngai na muni bato moko baye bazolo bake mobali na yo azala ke na nyongo na biso nyongo oyo biso tozana posata ufuta biso te mais ngana pe na sana eloko te mais tozozwa kaka bana oyo bakende à la place ya nyongo. La dette qui a été matérielle, la dette qui a été, je ne sais pas, d'une manière financière. Mais talande bazoba nous sa dette oyo ezoya ya bazoba na kusenga bato. Bazoba na kusenga bato. Dette ezala ki ya Élisée. Côté Élisée zoela ka dette oyebite. Mais talande dette ezoba luka. Ezoya ya babanda kusenga bato. Ba mutsusu bakanga bawa. Ba mutsusu bakanga na mabota voir même na commerce. Yaye commerce ko simba te di momazo chaka litamba liboso asala yaye makamu pa nyonso ekangami azolandele mais c'est quoi ngana banda makambo malamu nazana nzungu nanga nazana makambo oyo ngana sala kekenda ka bien mais comment zo simba lisusu te ezali kamu ya dette moko tata na yo atekala nango et pas ya papa Robert alobake atata takufa mais pas no bakotikala na samu kili bako vivre bolamu te. Bano bakotikala na samu kili bako vivre solution te. Yango zo mona bien-aimé dans le Seigneur. Zala na likambu na Nzambe mena muto samu kili te. Parce que na Nzambe akoki comprendre yo, akolimbisa yo, mais muto mukili akoki ko kende kusimbelo na bisika basimbele kate. Alobake donc mais mbaso zana ngunda likolo wana. Maladi osana ngunda likolo e uta wapi? Maladi okomoko vivre wana. Okende poto po okende ko pema, okende tazini ndenge bato nyonso bakenda ka po bapema baluka. Balisa ta ba famille na bango. Mais tala yo bitumbo komi ko vivre. Oh na bele ka tension papa, diabète ezo silate. Est-ce que diabète wana famille na bino babela diabète? E utela wapi? E utela na banyongo moko peut-être bato ba mafande non. Lokola papa aza déjà na isika ta moko te. O to ko luka lelo to senga to torturer apese bisombo to kende ko landela ye ero to kanga ero na ye muto ya mona ka yende akuko pese valeur to bete malade songolo au travers malade oyo muto akolemba akozo soin ya muto te biso to ko banda ko lia na étoile na ye o lia futa biso nyongo. Pourquoi? Parce que c'est omele le tête spirituelle, les dettes spirituelles. Zalaki na nyongwa mutu ayakangyo bilamba. Zalaki na nyongwa mutu ayakangyo bilamba. Est-ce que oyebe bilamba bakangi baki kosana monini? Oyebaki teke bilamba oyo bakangi baki kosana ngweloko. Te. Benzoka. Bulibino. Tozwa mutoki ya elamba oyo. To travailler yango. Profit ya mutu oyo, recette ya mutu oyo, bénéfice ya mutu oyo, makamu mutu oyo ya kozwa ezongele pa na biso. Jacob azo poussa na liboso ya Isaac. Po Isaac apambola ye. Mais yoka Isaac maloba zo bimisa. Azo que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel Dieu a béni.
Mais je dois vous dire, mon peuple, solo eutaka wapi, solo eutaki wapi na nzoto ya Jacob. Jacob a tchaki nini po solo eutaka bilamba. Bilamba l'attaque ya Esaou. Esaou azalaki chasseur. Bible zone ba que bayuki solo ya bilamba, solo ya bilamba c'est que Jacob a pambola. Parce que bazo banda ko pambola ye au travers solo. C'est-à-dire bilambo zo monu ezalaka na pouvoir ya yo babotola na nyongo. Ya yo tika wapi na ndaku ya hotel. Ya yo bwaka bibwaka bwako yebate. Ya yo epunga soki na singa. Oso yebate. Et le coup nous consale que personne n'a vivre papa et hôtel wapi. Nzoka balande la baluke le ba moko plus proche ya yo ba ko récupérer en principe que vina yo et ça la détruit. Je dois te parler bien-aimé dans le Seigneur. O comprendre makambo et kota yo. Ya oyeba ko mako défendre avoir même bato oyo bazali au titre na yo. Okoza la nzamba peso ban, mais oyebi ko kamba bango lisusu te. Okoza la nzamba pesio musala, mais oyebi susu ndenge ya ko kamba yango te. Okoza la nzamba pesio makoki ya kusala mumbongo koke liboso. Bato mususu nde ba voyager kate. Mutu non so asala mpuka po voyager te. Mutu non so asala po asala ka commerce te. Mutu non so asala po akota ka avion te. Izana bato oyo bakufa, ba matata bakatisa po ya pamba te ko kende na village. Pourquoi? Parce que azalaki na chance wana te. Abotama ka na chance wana te. Mais tala yo botama na chance wana. Mais tala dette. Ya coutume nde komi ko réclamer yo. Toko lo ba ke dette eza ya nini? O bazwa ko réclamer banoy. Eza dette ya coutume. Eza dette ya spiritualité. Mais mutu mususu komona makamuso ezo sembate. Ce sont des dettes spirituelles. Eza pa nyongo ba dette spiritualité. Oyo zo mona papa zo kufa kote tata zo la kanyon bana basala kate metala satana kajampemba kukufa ya tata batu bazobima pesa biso bana mituki musala nzambo ya te soki mwasu oyo azanga ka kote akokende na likambo libino soki na consulter tata na ngai akokotisa nga lisusu na makambo ya complication koleka. Soki na consulter peut-être noko ya banoyo akoloba ke kimi sabana mais atabana bakimi likambo ko silate mais faut to futa nyongoyo et bible zoloba ke mwasa kenda ke pas prophète bien mais yayo likambo kenda kana yango wapi et pas banganga ba musuba kata ba nzolo bazo cho nyongo nzolo ko zo katsa na nzoto wana tala ezana mukolo oyo ko futa mana yango. Moni biluko bazo bamba bambo na nzoto bazo bibisa ozana nyongo kufuta mana yango luka basali na nzambe oyo bakoki ko éclairer likambo likolo afina yo oyo bakosela que oyo simba kite esimba au témoigner. Je vous dis des dettes spirituelles existent, dettes oyo bokoko efandi et le but tokoki ko déraciner ko bebisa vie ya muto ndengelene. Il faut to telemisa ange moko oyo akoya koluke la biso ye poto rendre ye par terre. Mukolo yo tere makaposa la likambo malamu nde mukolo bitumba nyonso tere makaya dibota nde ba demande kini kile bandaka ya keno ya sali la biso likamtel ya sunga biso boy ya pesa biso boy nyonso wana po laka tango kolaka wana ba nyongo ezo bakisama tango zo laka ba nyongo ezo bakisama tango sokoza na eloko te kolaka ka muntu te telemaka sambelaka yebi sanzambe bato bazo bengangai bazo luka bazuaka mais pesanga ya mingi pona sunga kabang oli olaka. Pourquoi? Parce que mutu musoko sengo eloko kaka po rendre yo par terre kaka po tangu yoko laka ye etikala nyongo moko ya azoto teratolo azolobela. Je vais te parler bisika ya yo nyonso ezalaki atezalaki garder na mai atana garde fou ya moneli atana kesu moko ya famille ya libota le lui panzana na kombo na Yesu au vivre excellence olunga bitumba oyo bato musoba koloba keno to kanga kiye na banyongo to yebaki peut-être que ako s'en sortir te metala lelo ndo moni okenda kokota banyongo bisika nyonso ofandaka oswa mwasi tokende kokota banyongo po to yeba koma ko libérer likambo tele ko kofuta banyongo ezo bakisama osalaki mutu affaire ozo sala makambo ozo baluka poto Dubai nyonso efanda non se beba
Okomi ko regretter vie. Komi ko lobake soki na yeba comme kamwe linga ke yate. Bien aimé dans le Seigneur, je te parle. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps de souffrir, temps yakobo tama, temps yakozwa décision yakolobake niet avec cette vie. Je ne peux pas vivre encore dans cette vie. Nako vivre na ba vie net oyote. Nako vivre sous na ba nyongo net aboite. Faut na panza biloko oyo en principe ya que nzambe ye moko azo swena ngai. Azo swena ngai. Moi ça que ndako luka Élysée. Azo loba que l'homme de Dieu faut pas de akufi. Mais bato nyongo batelem. Après liwana yo ya oyebite eloko ko ya po kanga bana obote. Après liwana yo ya oyebite mu pepe oye ko ya po envahir. Gloire wezali kolo ya bana na yo. C'est le moment. C'est le moment. Il y a peut-être même ya ulongo na semi. Et pour savoir même matrice na yo ke yo ko bota les sous-souté. Peut-être ezala ki nyongo moko normal osala kango na nzoto. Mais minimum ya libota et c'est là acte 1 et qui ne ko travailler yam. Oye ko zo libala malamu sima na ko zo libala obota ka les sous-souté. Oko kangela motema pourquoi nzambe fongo de la nzambe motema. Tellement le cas prophète yewo ya soloba. Yebisa nzambe ke nazana isika ko kendete. Na yesu ko yo pa na yo en principe que bokango la mi établissement. Mutu so abatela likambo voir même mobala lo yebisa ka yete. Mais au kombo ko bebisa ko yebisa mobali. Mais pour ça nzambe basali, je suis là. Lukata to sambe là. Pourquoi? Parce que dans la prière, tout doit changer. Dans la prière, makambo amine ni faut les cas. Faut qu'il y ait de témoignages. Oui, il y a solo Nzamba Kangolaka. Oui, il y a solo Nzamba Futaka. Oui, il y a solo Nzamba Longisaka. De dettes spirituelles. De dettes spirituelles. De dettes spirituelles. Na kusenga regia acha ba témoignage. Kusenga regia acha ba témoignage. Bien aimé tout ça na katanga ou. Na kusenga regia kucha témoignage kalatao. Bokolanda yango. Et vous verrez que Zamba opérak. Moi si papa na yazala ki directeur na régie des eaux. Papa na ya sacrifié 4 banabasi. Et tant wa sacrifié 4 banabasi, bazala ki basi baleki na yi, batantini ya bana na yi. Ya mona ka sala ki malamu. Mais dans le monde spirituel, il y a des gens qui se reposer sur vie. Yaban. Ba baby saka. Ba baby saka. Ba yeko baby sabana na ye ya kosakanante ba musu sur avec les hommes matin. Makambo comme difficile. Papa comme ko regretter azolo baké mais où ils allent? Musu soit sali plus de 39 ans à mon a regretté. Ok les yakate. Aye ko kabiso ba prophète. Albi papa. Mais tala. Banda na botama na tikala ko mona makilate. To sambeli ponayi. Et pendant que to sambeli, nzambe oyabikam, nzambe oyalola. Apesi mwana mwaso miracle. Mwana mwaso bozo mono. Mais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Et ce n'est pas tout homme de Dieu qui peut faire des miracles. Bozolanda yango siko. Tolanda na témoignage. Comme ça, bomona. Ndeni nzamba ko sala tozozonga sim. Makolo monso amena chana shikina. Zambi mweze na buko keshi. A principe bwani bena chana.
kaba munyito byonso bikambo bakusekanali bikala bya mumayi bikala bya mundondo bine bitatakana mu jina lya Yesu zandu kulenga uduko kumante mufi le puissance ba prophète uduko heshandele ya bitu waje duwe kujuza libere yo kumika ngami kumei akabo amena changa au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Pari de la flimeron de l'est, pari de la. Libère au nom de Jésus. Libérez. Libérez. Moto na nzambe zokota sikona libumu. Ezokota partout na lobi na lokoti sa moto na nzambe. Partout na ba trompe na yo, na ba matrice. Bisika tout oyo, bisika tout réserve ya makile kenda kapwe bima mwasi. Ezo mouvement. Na lobi mouvement ikota. Na lobi Saint-Esprit kota mouvement. Libumu na yo zo mouvement. Au nom de Jésus. Ami parti oyo makile kenda kakoboma ma ya mwasi. Na lobi mouvement ikota. Mouvement kota. Oh, le Saint-Esprit. Moulimouna nzamba kota sikona libumuna yo. Soki eza mari oyo ayeba mobalite. Azo mukumba spirituellement. C'est-à-dire, nzamba za capable ya kozwa esprit na ye. Ko communiquer ya mona kata mutu. Poka mutu anzwa vie. Lelo. Que l'ange du Seigneur a soufflé yo vie. Bon, bonjour. Na banza bouti kolanda témoignage. Bien aimé, musalo zo muna wana uyoko muna ngopete, wana lali na se. Yoko muna ngopete. Eza musala oyo ya to sali na ndako ya mutu. Ya bazo ben bolibi soki bo intervenir awote makamwe ko pepa. Parce que azape na posa pa la bota. Metala ndenge bakanga ki mutu oyo. Le premier jour, le même jour. Moi ça retrouver règle naï. Je dois vous dire, il y a des dettes. Oye ko bloqué yo, mais ko lukaka ke makambo oyo ko ki konsala nango lokola ba potentiel ba botola. Ba kende ko pesa bilimo moko boyi. Et banda ko survivre na yango. Jérémie na yebiyo. Ou ta ventre libu moi mama na yo na yebiyo. Bien aimé Zamba yebiyo. C'est le moment auquel au téléma olomaki yanga viezo tambola te pourquoi. Natinda ki biloko na mai po ezongela nga na mbongo eke ko komate pourquoi. Nateka kamituka mais bazo sombate pourquoi. Nasala ka ba faire et tambolité pourquoi. Na yapoto pour na salle pourquoi makomi ko betanga ba malade. Pourquoi force kuto à côté de manayago ezo simbate. Pourquoi il faut se poser. L'évangile que nous prêchons c'est un évangile qui doit être complémentaire. C'est-à-dire il y a pas autre yayo ezo ke na complémentarité ya makamo vivaka. Bien aimé yayo esawapi. Makamo na yo esawapi. Vida yo esawapi. Nous sommes bloqués. Talaba nyongo ndezo ezo kanga yo. Talaba nyongo ndezo kanga yo. Banyon ya makamu oyo ko sala. Banyon ya physique ya fofuta même partout. Banyon ya ba problème kidi na mutu na yo. Okobela tendenge nini. Pe okobela tendenge nini. Yebi sanzambe utamela. Kobota manangai na salaka contrat pour na vivre vie ote et ko banda lelo finyo so ya mpasse we ko kanganga we ko luke kanganga etominenga e ko kuye na kombo na Yesu zamba ko peso gloire akomatisa yo akolongisa yo akopeso makambo peut-être yo kan okana kiteke okopesa mela yango parce que il est le roi des rois. Il est le maître des temps et des circonstances. Azali nzambe ya makoki manzangandelo. Ya yo problème et le kinzambete. Ya yo problème et le kinzambete. Ya yo problème et le kinzambe ya moment ote. Papa, soki ya muninga et simba kete. Ya yo ko simba et simba te pourquoi? Parce que olakelami
parce que vous en avez un problème. Non, essaye de voir le prophète. Essaye d'appeler le prophète. Essaye de contacter le prophète. Essaye d'introduire le prophète dans ton problème. Essaye d'avoir l'accès. Il y a courage. Il y a un numéro wana. Où ils en a grand wana. Ko benga prophète koloba ke musakoli. Na landa kiyo. Et tango zala ki koloba. Na yuka kinzambe ayebisenga ke no oui ezasol. Et tango ko benga okoloba mingete. Okokanga monoko. Prophète akobana ko sakola pona yo. Et vous allez voir comment la chose sera décortiquée. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui moussala nzamba zoloba, okoyoka pe okomoneke oyo. Et si un charlatan parle, je dois te dire, c'est le moment. Il y a Olukan Zambé, où vivre les tikotak, Olukan Zambé, où vivre des guérisons. Maladie moussous aux autres et sali maladie te zabagnon. Maladie moussous aux vivre wan, et ça maladie te zabagnon. C'est-à-dire, ba défisio malade, ou ezaya yote. Et tant qu'on comprend que zabagnon, ou qu'on semble la pauvre fouta yango, victoire et kotalisam. Ba me kamozo mona ba perte na babilo, ko bela ya mariage kokufa, déception sur déception, ce n'est pas tout ça, mais ce sont des dettes spirituelles. Il faut tellement la prière, faut comprendre que nazaya nzambe, nazaya batute, et je ne peux pas être survivre na niveau il faut makamusu soit katana, faut nzamba telema, alongisanga pour nakutana na réalité ya vinanga. Nous avons des réalités où il faut to kutana na yango, le bonheur, la bénédiction, l'honneur, la grâce. Pourquoi? Parce que ezali partage na biso bana na Nzambe, il faut to tia vazen na biloko wana. Mais yo za vazen na bénédiction te. Ozala vazen na nini? Na liwa? Ozala vazen na nini? Na bobola? Ozala vazen na nini? Na complication? Ozala vazen na nini? Na ba déception? Vazen ya nini? Ya maladie? Kata biloko wana na kombo na Yesu, parce que ce sont des dettes spirituelles. Wezolanda yo. Zali wo yabino prophète dose tout saint mukelesia. Sois courage. Benga ndenge femme kati ya basa benga ki Élysée que prophète tala likambo ezokomela ngai mobali akufi mais kokufa ya mobali baye koreklame bana zuwa nimero na ngai benga nalobi benga muni mutu moko azoloba ko benga te zuwa nimero benga plus 243 82 488 46 34 plus 243 82 488 46 34 obengi na WhatsApp to sololi na ebiso makambo tout okosala comment service ekoleka nyonso ya yo kozala bien. Nzambe alola oya futa kabato oya futela kabato banyong oya longisa kabato oya pesa kabato courage ya kotelema pe ya kolonga bitumba alongisa yo okoma parmi bato oyo bako témoigner au travers matéa oyo na kombo na Yesu.